Michel Mayabou. totelemi mpo na bazwi eteni ya mboka na biso. Rwanda bakokotela biso, M23 bakobomaka na ntango nyonso. Bananga ye wana Paul Kagame batelemi wana mpo na kobomisa baimboka bamama na biso kolia. Partout au Boromo na pillage eza kosalama botelemela bato wana. La population oyo azali na colère, oyo azali na kanda pendant 20 ans. Ça veut dire que ba violaka ba Congolais, ba bomaka ba Congolais na este to lobaka te. Yango moni mukolo ya lelo population à s'exprimer. Ras-le-bol ya population et yokani. Ça veut dire que la population a se défoulé na injustice oyo Rwanda azosala biso. Yango tomoni toye kosenga na bandeko nyonso tu oyo tozalaki na bango oyo basali ba acte oyo ya vandalisme tunisepeli na sala appel au calme. Osengi na minute oyo na bato nyonso tu bazonga na bandako na bango bazala calme en attendant mot d'ordre pour suite ya ba événement oyo tozali na kati ya mopesi. Tokozela baninga mosusu oyo bazali koya pour que tomeka kosala mise au point pour toyeba nini tokosala dans les jours qui suivent. Mais au moins topesi peuple merci na ndenge bayambi mot d'ordre na biso na ndenge to marcher ensemble. Mais oyo esalemi ezali expression populaire ndenge tolobi yango. Peuple a se retrouvé une injustice. Ça veut dire que peuple a se défoulé. Peuple a lingaki alakisake injustice oyo mokili mobimba ezotala bazosala biso. Yango tolobi condamné baka isolé oyo esalemi, mais vie humaine est très important. Est na biso est très important. Parti à République démocratique oyo bazali ko violer matin midi soir est important. Yango toye koyebisa bandeko nyonso totika na minute oyo oyo ba place oyo bazali bazonga na cité toyeba ndenge nini tokosorganiser mpona ba programme oyo koya. Merci vraiment, merci. Ça ezalaki misatu oyo liboso remerciement na ba Congolais nyonso surtout ba jeunes. Icône na biso lobaka mokolo ba jeune bakokita na balabala sans que bazela ba mot d'ordre ezali début ya démocratie. Vi makambo ezoleka na este bazo violer ba mama na biso bazo boma bato par le Rwanda sous le silence complice ya communauté internationale. Le lieu ezalaki une mobilisation populaire et généralisée. Ezali expression ya peuple. Eza makambo ya ba mot d'ordre te ya ba parti politique. Eza d'abord la jeunesse congolaise nde ba décider ba désapprouver injustice ya communauté internationale. Marche na biso ezalaki aussi un objectif ya soutien na biso na ba soldat na biso oyo baza kobunda mpona kosurveiller ekolo epuis na bagene wazalendo barevolte lokola biso komarche mpona korearme bamorale na bango. Mais tofélicite mpe baforce régionale oyo baza koappuye baeffort ya FRDC mpona barestaurer intégrité ya territoire ya mboka na biso.
Yasouk ezalaki message na biso na soutien na commandant suprême des forces armées. Tosengi na communauté internationale, bien que tu désapprouvé la violence, pour exemple acte isolé, mais tosengi ba sanctions dissuasives ciblées contre le Rwanda des criminels Kagame. Tosengi na communauté internationale va se réunir le long na conseil de sécurité, va pousser Rwanda à retirer ba troupe na ye po to boy lisusu makile tanga na mboka. Pona lelo tosengi na ba peuple nyonso ba kinois bazonga na ndaku ba éviter ba acte isolé wana o toza ko désapprouver, mais ba acte wana lobi président Jeko eleki makila ya peuple te oyo baza ko kufa na est. Babiloko ba piller eleki humiliation oyo te ba congolais baza ko subir depuis plus de 30 ans. De yango lelo ezalaki message na biso président ya Banzapé a repris un message honorable. Nous condamnons à premier lieu la violence sur le Salami. Parce que Bisso Ndenge, tout projet qui est le Bisso, tout ça contre la violence. Vous remarquerez quelque part. Leki makila ya peuple te oyo baza ko kufa na est. Babiloko ba piller eleki humiliation oyo te ba congolais baza ko subir depuis plus de 30 ans. De yango lelo ezalaki message na biso président ya Banzapé a repris un message Honorable. Nous condamnons à premier lieu la violence sur le Salami. Parce que Bisso Ndenge, tout projet qui est le Bisso, tout ça contre la violence. Vous remarquerez quelque part, quand il y a débat, le premier, dans la meeting municipale, quand le débat, tu comme règle d'or, tolérance. On ne peut pas se permettre réellement d'attaquer Moninga pour un point de vue contraire. Et nous estimons quelque part, même si on n'est pas d'accord avec les ambassades, pour Yebi, que le complot est à 30 ans, la multinationale derrière leur pouvoir, Bazali. Tout le monde du gouvernement congolais a sali fort au fond de Apple pour toujours comprendre que minéré na biso, il y a un homme qui a convoitise, il y a un monde entier, même na voisin na biso, pas seulement le Rwanda, basé belé voisin na biso, et les autres à la bango, jalousie à minéré au Tozana. Mais nous trouvons très mal que biso congolais poto agir. Il faut nécessairement verser la violence. On n'a plus besoin de la violence dans ce pays. Ce qui est important, c'est de faire passer message. Na Union européenne, na USA, na ONU, va comprendre que le président a circulé le monde entier. Le Rwanda tue. Mais tant que le Rwanda tue, Mouto Atalaki Bisso Azate. Bisso lelo to bimi libanda po en premier lieu to témoigner solidarité na bande na biso ya est oyo bazo kufa. Et vous avez compris que les Kinois ont répondu présent na ba leader na bango parce que ba Kinois bazo comprendre que lelo bato nyoso bazo ko mitialo kwa ba leader c'est pour leurs intérêts. Donc bazan a besoin à 100 nouveaux et tout le monde était présent dans la rue pour baloba que nous en avons marre. Et nous en avons marre de condamner Kaka violence, de témoigner solidarité na bato Goma. Et les gens doivent comprendre. Bawazalendu baza ba soldats formés, mais bawazalendu ba lobby pour la patrie. Bakokufa, la patrie ou la mort. Tant que la patrie ou la mort, biso apé. La patrie ou la mort. En tant que député provincial, sur l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, il y a déjà une dynamique qui est en train de naître. Au Batubazo comprendre qu'il faut nécessairement mobilisation et comme à tout azimut. Et dans la mobilisation, il faut nous à saisir désormais que humiliation, il y a 30 ans, Tolembi à vous. Oh,
FDLR ekotawa eza ba congolais te mutu ba réfléchissaki. Opération turquoise mutoyo a réfléchissa ango eza le président Mitterrand. De cette opération turquoise biso to secourir le peuple rwandais oyo bazali na guerre na bango na Rwanda. Mais de cette opération turquoise, regarde ce qu'on est en train de payer jusqu'à ce jour. C'est le lourd trouble. Les Akatem Bazo Koufa, Faune, ils ont Koufa, Banyama, Bazo Koufa. Le Rwanda se permet même, il y a des gorilles de montagne, allez qui à côté naé, on dirait tourisme à bateau, faut bien retourner la gorille de montagne et comme à côté naé. En dehors, il y a Romiko Misalelo, importateur de taille, exportateur de taille. Il y a Colton, Lelo Lissousou, à Kenabaliwa. Et pour une première, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, les gens ont compris que Fachi est déterminé. Mobutu a côté d'égalité, Kabila père a promis qu'il y a un testament. La guerre fait zonga place et bandaki. Mais Kabila père a conquis sa guerre. Kabila fils ne faisait que négocier. Mais Fachi aye a zongi guerre place et l'utaki. Donc a eu soutien à Bisso. Vous avez sûr que na soutien wana guerre wana na humiliation wana et aussi là une fois pour toutes. La patrie ou la mort, ou la mort, ou la mort. Pour la lelo to soki si awa bozela ba communication mususu oya ba activité diplomatique oyo il faut tout ça là. En tout cas la coordination na biso to remercier bino nyonso. Il faut to telema pona ekolo. Tozaka kana mboka moko soki babotoli biso yango tokende wapi nde biso toza lokola bawazalendo ya Kinshasa etanke bapolitique biso mosala biso ezali kaka soutien à politique na diplomatique la coordination tokota na séance de travail pour préparer l'activité politique mais partout au Boromo na pillage eza kosalama botelemela bato wana parce que biso non-violence est un des éléments oyo caractérisé l'Itnabiso. Les premiers terrains municipaux, 14h, Tozana Biso Nyoso, Protobeta Masolo, et les premiers, et ça samedi. Après, les 1er février, après qu'on ouvre à Mausolée, Tozawana. Alors, c'est du progrès plus bas. Bon, merci. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Pona koboma bayimboka Congo, pona kozwa espace ya mboka na biso. C'est pourquoi nous, les patriotes, na cadre ya mboka na biso, totelemi lelo pona kokwesa makambo nyonso tout oyo ezalaki contre cette république. Yango moni totelemi lelo, tobundisi totelemeli ba force ya maloba nyonso oyo ezalaki ya mabe, totelemeli pona ba valeur na ba discipline. Donc, ndé toza wana tokotika te toza très déterminé biso la jeunesse toza très déterminé ya koisa mai nyonso ko ezali ba attaque ya Rwanda na mboka na biso. Pet ndenge totelemi boye totelemi libela. Nazo féliciter mokonza mboka. Banda to botama ti tokomi boye na ba guerre nyonso. Kabila le père akoka ya ngote, Kabila le fils il faisait que négocier. Et Mobutu alobaki ke bozongisa guerre wana esika eutelaki. Donc lelo oyo Fachi atelemi na biso la jeunesse totelemi poto agir. Totelemi poto agir. Tolobi boye papa jeunesse botelemi po boyoki ke ndambo po boyoki balobaki ete ba annoncer ke ndambo ete nyamboka na biso Congo ba récupérer po banguna yango jeunesse botelemi. Yango jeunesse totelemi pona yango toza koloba. Totelemi pona bazu eteni ya mboka na biso Rwanda bako kote la biso MV3 bako bomaka na tango nyonso bananga ba yewana Paul Kagame batelemi wana pona kobomisa bayimboka ba mama la biso kolia yango biso lelo to décidaki ko telemela pe pona ko dire koloba non na mai nyonso o ezali kolika. Alors monsieur bonjour. Bonjour. Alors vous venez un peu de circuler toute la ville de Goma. Comment est la situation générale? La situation est calme, l'ennemi n'a pas d'effectif, donc
Je suis ici juste pour rassurer la population de la ville de Goma et la jeunesse, surtout pour motiver la jeunesse de la ville de Goma, de nous soutenir, de soutenir le Ouazalendo et de soutenir les FRDC, de résister à l'ennemi. L'ennemi n'a pas d'effectif et la ville est sous contrôle par les FRDC et les Ouazalendo. Donc, nous sommes là, nous nous battrons jusqu'au dernier cartouche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, moi je circule la ville, je suis honnête. Je viens de l'aéroport, je viens du port, je viens du musée, donc la ville est sous contrôle. Je vis les éléments des Far West, je vis les FRDC, donc il n'y a rien à craindre. Je rassure la population de la ville de Goma de se calmer. Les cartouches, donc les coups de tir qui sont en train de se battre, de se tirer, c'est juste pour repousser l'ennemi loin de la ville. L'ennemi reste encore à Kilimanyoka. Et l'ennemi qui a été vu à Goma, il est où? Ils étaient à 25 personnes. Ils n'étaient pas nombreux. D'ailleurs, on a neutralisé plus de 18. Il reste moins. Donc, ça ne va plus. Donc, je vous rassure que ça ne va plus prendre même 2 heures. Et vous êtes un Mouzalendo? Mais oui, Mouzalendo signifie patriote. Donc, moi et toi, nous sommes des Ouazalendo. Ok, aujourd'hui nous sommes quel jour? Aujourd'hui nous sommes lundi 27, je pense. 27 janvier. Le 13 janvier. Okay, merci beaucoup, bonne chance. Merci. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Michel Mayabou.